Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bola Muka Mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko bobi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzila ya internet pona mbala yoko lisusu émission Bayindo Bola Muka to meseni koloba eko yako mabota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alaina fulu yango moindo alati na basuvatoma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondankita talantina ne songia nzila babianga mibongo mokobi misala ya 1921 mponi ni te bangunza batelemi lisusu po ya kozongisa baindo na esika babungia talantina manaka mabiso babianga mibongo baindo bola muka tokolikia tolaka kibino ete mikolo mie tokotelema penza ya longo na bangunza mpo ya kolanda lisusu maye bango balekaki kosakola yambo mapona mima koka kosala mabongo na mboka toyokaki bango tolandaki bango na betando koleka moko moko koloba mpo ya maye matali mboka maye matali bongo prophetie lelo toze kolanda mituna na bino toze kolanda babilili na bino boze kosala prophétie ekwei prophétie ekosaki basusu balobi prophétie ezalaki tena na président Kabila kasi nesongia nzila fumukusu na bangunza nde baanticipaki to bawelaki bongo kolobela prophétie talantina po ya mokolo mwa lelo toyambi lisusu bangunza mibale bakomitalisa esika bauti kasi ngunza timba pe ngunza nzomosi na bango nde tokosolola pe tokokabola ngonga ye epesameli biso omokolo mwa lelo ngunza timba mbote boni bino santé mbote mingi ndeko ndombele santé kimezali mbote lisusu na bandeko balandi bazali kolanda biso na mokili mobimba na bisika biso bazwa matondo balingi bayiba nano ngunza timba ngunza ya wapi po mingi bazeko kanisa tango tolobi bongunza eteni kaka ya bakongo bokosala ka mosala kuna esika bokotutukela kuna bayeba na ino ngunza ntimba matondo ndeko molandi biso ngunza ntimba makunza tozali bongo na kati ya religion africaine oyo bongo ezali kokambema na nsongi ya nzila mokobi misala ya 1921 le bongo biso tozali bongo kokamba lisanga ya molimo ya mbuta lumumba oyo ezwami bongo na balabala Kasanji numero 39 na commune ya Selemba matundo ya mboto kenda lisusu kopesa na ino mbote na ngunza nzomosi tango bopesi kaka motuya lisanga na bino me mbuta lumumba azalaka définir kwa moko ya moto ya Rose Croix à l'époque alaki ayebaki même pas makambo na bino ya religion africaine bongo bo Dieu totem to bo défi identité na yepo nini na makambo ya bonzambe matondo mingi ndeko mopanzi sango yambona no sengeli batu bayi baete mosali ya nzambe azakaka oya simbaka bible te bien biso tozali religion africaine oyo toyebongo kolamusa ba valeur africaine alors na kati etumba oyo biso tozali na yango ya kolamusa bandeko bayindo nde bongo mbuta lumumba azalaki moko oyo tata keli likolo na se atelemisaki na nzela ya politique na tina ya kososolisa bandeko bayindo na kolandela ba injustice oyo loposo pembe azalaki na yango epai na biso bayindo tango oyo biso bayindo tobundaki indépendance ya 4 janvier peuple congolais na kotala ba injustice oyo loposo pembe azalaki kosala epai na biso nde bongo bayindo batelemaki na mokolo wana pona koyebisa na bandele ete ngonga na biso ekoki loposo pembe esengeli azonga na mabele na ye nde bongo lokola loposo pembe amonaki ete vent wana eza vent ya bonsomi peuple asosoli ete ya solo biso mindele nde tozonyokola bango nde basalaki nini barekipere sikoyo bapolitisien oyo ya biso oyo bango mindele baformaki bamemi bango na Belgique na Bruxelles na table ronde tango bake kuna bamemi na bamusicien bake kuna badevie sens ya bonsomi oyo population ya bundaki bake bakosi batu na bango oyo bango baformaki alors tango sikoyo bayokani kuna baplanifier masolo nyonso kuna na Belgique
tango bazongi na Congo batie sikoyo mokolo oyo bako publier indépendance ya Congo nde mokolo yango ezalaki le 30 juin 1960 sikoyo le 30 juin wana na palais de la nation ba discours elenganamaki mibale nde bongo le poso pembe abino biso mindele toyaki ko civiliser bino tolakisi bino oyo bino boyebaki te nde bongo topesi bino bonsomi mbutakasa lisusu aye nesika oyo mbutakasa ayeba ete bonsomi wana mindele bapesi biso yango te kopesa peuple nde abundaki nde mundele na kotala van wana na kotala lolenge peuple atelemaki mpona koluka bonsomi na ye nde bongo mbutakasa akumisi mundele apuye na kolandela bongo discours na ye nde bongo Mbuta Lumumba tanga moni ete bamikumisi mbutakasa lisusu tanga ye kosala discours ya ye nesika asosolisa bandeko baindo sens ya bonsomi sens ya mokolo wana ye pe lisusu akumisi kaka bandeko loposo pembe. Alors sikoyo tango ba discours wana eleki Mbuta Lumumba etant que éveillé tango ayoki yango bino me bato ba discours nini basali nzoka nde tango bango bazosala ba discours na bango Mbuta Lumumba tata keli likolo na se a inspiré yepé sur place azui papier na bik azali discours na ye donc ye zelaki pa ye na manaka kutu wana azalaki te tango kaka Mbutakasa azolongwa na podium wana mbala moko Mbuta Lumumba ye na papier na ye abimisi yango na poche te wana na cher ye nde bandi kotalisa réalité ya bonsomi abimenga na kokamwa bino loposo pembe bino bozolo ba ete indépendance oyo bino nde bopesi biso yango mais non indépendance oyo peuple nde abundeli yango bokapeli biso bonsomi te peuple nde abundi yango tozwi bonsomi to arache yango bino loposo pembe kutu biso tokanisaki bokosenga biso bolimbisi pamba te bokata bakoko na biso maboko bokata biso bakingo bokata biso makolo boboma biso boesclavagiza biso botinda biso na mikili ya bapaya bonyokola biso na lolenge nyonso nesika bosenga bolimbisi bosengi bolimbisi te bomikumisi. Alors wana ezali mayele mabe oyo loposo pembe azalaki yango nde Mbuta Lumumba ayaki siko kotalisa na mokili ete mundele te nde asivilizaki biso mundele te nde apesaki biso bonsomi kasi bonsomi na biso toarachaki yango koarache nde tala esika oyo biso tokotisi Mbuta Lumumba na kati ya etumba na biso ya kati ya religion africaine. Matondo Ngunza Timba Ngunza Nzomonsi mbote boni pe bino santé mbote ndeko mopanzi sango ya baindo bolamuka na kotala bokolongono bwa nzoto kimi ezali na kati etumba. Ngunza Nzomonsi bayeba na eno boze Ngunza boze kokamba na itenini mena ze komona bino ndire ndenge professeur choué bokomi on dirait moi mawa Pokolobaki moi mingi avant l'élection matondo mingi tokopesa nano biso tozali Ngunza ya teni nini tozali bongo Ngunza oyo azali kokamba mingi na eteni ya UPN mais na lisanga ya Nengwa Midaki kati na Felika na esika bokoloba ete Ngunza tomoni bino lokola moi malili ekoti pamba te moi déception malili te ndeko mopandi sango baindo bolamuka ya solo ezali émission ya esengo po ete tola musa baindo bazalaki ya kolala balamuka bazala éveillé yambo nano Ngunza azali moto ya boyebi to mama ya boyebi nini boyebi ya mokili Ngunza azali oyo ayebi mokili lolenge yango ekelamaki nde esengeli tango Ngunza azali na mokili atalisa bae bazali na kati ya mokili wana maemaleka maemazali na maemakoya nde mosala monene Ngunza azali na yango yango tobengi Ngunza azali lokola ngudianza yango bakati Ngunza ngu ezalakisi ngudi donc mama nza mokili donc mama azali na boyebi ya mokili eliko ba ete po oyeba mokili lolenge yango ekelami po oyeba mokili senge lolenge ne osengeli kovanda na mokili esengeli kotuna Ngunza pamba te Ngunza nde ayebi bokelami ya mokili Ngunza ayebi lolenge bato basengeli kovanda kati na mokili mayenini malekaki na mokili mayenini mazali na mokili pe mayenini mazali koya na mokili na esika ndeko mopanzi sango ya baindo bolamuka bokoloba ete prophétie ekwei
ekosala biso pasi mingi na motema soki na bayeba koloba ndenge wana pamba te miso tango mosusu bazali kotala me bazali komona te matoi na bango ezali koyoka me ezali kososola te me na biso baye tozali ba mama ya boyebi tokoloba boye na nzela ya nesongi ya nzela oyo atindami na eleko oyo mutu ya banguza nyonso tata akiliko na se atinde na nzela ya fumuki mbango ete prophetie etikali bongo koeshiwe ata moke te pamba te kobandela kaka na masakoli ya fumuki mbango oyo alobaki na prophetie ya boye ya yambo ya kumu ya mboka ya yambo mbuta kasavubu atalisaki lolenge akozalela alobaki kombo ya kasavubu nde akokamba boye te me alobi mokonzi wa yambo akokamba Kongo akozala na lolenge boye 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 ekokisami tokei na mokonzi ya mibale akoumela akonyokola batu akozala motema makasi dictateur na eleko na ye bato bakomona pasi akozwa pe tango molai tokomi na deuxième république tomoni mbuta mobutu aye mais fumuki mbango atangaki kombo te alobi kaka mokonzi po soki atangi kombo te ntango mosusu tokobundisa ye président ngo yeyo balobaki mais alobi kaka mokonzi ya mibale akoya na eleko wana tala lolenge akozala ekokisami ndeko mopanzi sango toye na oyo ya misato alobi akozwa tango molai te akozwa tango molai te mais oyo ya minei akozala moto moko ya kimia akozala calme akozala elenge ye wana akozala mosangisi mikakatano akozala na kati ya mboka me ye akosala nyonso akosangisa bayi mboka bavande sika moko ndeko mopanzi sango atako miso soki eza kotala emonaka pe ntango mosusu boni masakoli ya misato ya bankumu ya mboka ekokisami bongo na oyo ya mine nde ekokisama te na likambo ni bakisaki ya mine po appartenance politique po akolia pe komela lokwa balobaki ne songanzila pusanaki pene parmi ba conseiller ya chef de l'état sortant tango mosusu mposa wana ya kolia nde lobisi bino prophétie sur le 4e président Nzoka ya lakite fumuki mbango sokaki na ya misato yango ekokisami matondo mingi pona koloba bongo kasi wana ezali lokuta pamba te biso nano tozoloba te me kaka bango moko lelo tango yo 5e aye bango balobi nini 4e te 4e président yango nani si papa na biso mokonzi Kabila kabangi wa uti kotika ebonga pacifiquement epai ya mokonzi na biso papa Tshilombo Tshisekedi 4e alakisi ezaleli na ye pamba te balobaki akozala moto ya bosomi akosangisa bato na eleko na ye nde tokozwa bosomi mopanzi sango bozali kolamusa bandeko bazali bongo na pongi 4e président aye mikakatano akumbi bakokoso ya motindo na motindo baza kobundisa ye me boyebi tina te baza kobundisela etika nano ata biso oyo toza kobenga bamama ya boyebi ya mokili tomeka kotalisa kolimbola pona nini boyebi te keno mokonzi ya mine abundisami me akangi motema pamba te bilaka na esengele kokisama akozala mosangisi moto ya kimia akozala elenge mokonzi ya mboka yeyo oyo tomoni ya mine elenge alobaka pe mingi te azali koyamba moto nyonso azali matata te po balobaki ete fumuki mbango abi akozala non violent atikali kozala violent te asali 1+4 asangisi baye nyonso bazalaki kotiaka mobulu de gauche à droite boya tovande sika moko balobi tokene na dialogue abi likambo te tokene na dialogue basango balobi boye te alobi likambo te bino bolingi nini tosala boye apesi loboko lebokende mais nyonso wana bokundimela 4e président te pona koloba ete nesongi ya nzila azali kolia mosolo owana ezali lelo siko tokoloba susu pe epai ya papa Tshilombo aki susu pona kolia mbongo te mokonzi ya mine akokisi oyo ayebilaka pamba te tozalaki na kati ya boumbu oyo biso bayindo totikala koyeba yango te me akumbi biso na kimia nyonso alobi ete ebonga oyo ya kotika yango il faut moto ya koya aya kokuta yango na bosomi nyonso na kimia nyonso na pete makila makosopana te kimia ekozala lelo biso na kotala tozali bongo bangunza tolobi te mokili ezali kotambola malamu te tika totambola tokende kuna na ebale sika kani loposo pemba kotiaki milimo na ye ya bopaya awa mpona kokonzaka biso tokei na mbanza Kongo sika kani babebisaka bokonzi na biso elongo na bakumu toza kotambola kosopa kolela kobetaka mabele na se lelo biyano bimonani tolongo atoketi kuna na ambassade sika baoyo batie centre na bango ya colonisation ya kokingela kabiso lokola bango bazali kokonza biso toke na ambassade ya Belgique kotalisa bango keno tolingi susu mobulu na mboka na biso te botika biso tovanda na bosomi nyonso papa journaliste mopanzi sango
nyonso wana banguza basalaki nyonso wana nesonyanzela salaki ezaleka pona koluka mosolo soki ezali pona koluka mosolo kasi ndembela se akimaki te lokola mokonzi ya mine yakei ye ase akimaki akei mpe na zamba soki ye mpe akokende pa wapi mokonzi abi nazali kobundela yo esimbi te bongo ngai mpe nazata na nsima mokongo na po ete likama ekozala me tozali kaka wapamba te tobandaki etumba oyo yambo mokonzi ya mboka azala uta 1981 kino mokolo mwa lelo elingi koloba ete prophetie eza kaka kokende kokokisama bakonzi wana baza koya baza kokuta biso kaka na kati etumba kasi nesongi ya nzila batikali ata mokolo moko te kokende kosenga ata 100 francs ya pamba tobanzi bozalaki na conférence tosalaki conférence internationale na affaires étrangères tobengaki baimboka bankumu bakonzi ya mboka boya totalisa bino lolenge mokili eza kokende pamba te tozali komona na mosika maitata akeliko na saza kotalisa biso na nzela ya Fumukimbangu boya tosangana po ete tobundela mboka na biso bayaki te tosengaki mpe ata 100 francs te oyo tokomona ete basungaki biso nango ezalaki te tobundi na ba fond propre ya biso moko ndeko mopanzi sango ti lelo tolonge tumba makila masopani te mokonzi atiki ebonga na bosomi nyonso atiki yango na bosomi nyonso oyo aye kokuta yango na bosomi makila masopani te bayambani likambo ya yambo na kati ya mokili ya Felika oyo esalemi epai na biso mokonzi oyo azali militaire bien formé militaire bien formé un jeune militaire bien formé mais akamati bokonzi atiki na pete nyonso alobi nalingi maskile sopana te e mokili eza kokamwa likambo ya bongo mokili eza kokamwa likambo ya bongo boni baimboka bakoloba lisusu ete biso tozalaki corrompi biso tosalaki boye te mopanzi sango tobanzi na mwa mokuse ya mbotomela ta mwa soi biyano tokoki kopesa bino ezali oyo wana matondo bandeko balandi toze kopusana tokoti penza na siki ya masolo ya mokolo molelo tolobaki désormais bolanda biso lisusu na bamwangisi VUVAMU TV te tokomi bongo na VUVAMU TV 2019 epaikani boko jwa masolo ya bangunza masolo ya nesongi ya nzila fumukuzu kia mzala mpanda na ngola pe balolenge yonso ya bamanaka ye tokokoba kosala lolenge kani banengwa bakosala ka monzele mwa ba masolo eze mwa ebele bino yonso bolanda biso tobo s'abonner na VUVAMU TV 2019 Ngunza Timba président Kabila kei atikali ata kokanisa bino te ata koyoka bino te tokendeki mwanda ngola bosali yonso po mboka ezala na kimia pasi ya bangunza bisengo ya basango ata bobengi bango na conférence boze moins important elobi Ngunza moto ko assister bino te ba préféraka bakenda mabina mindule soko basalaki eloko moko ezekolobela musicien moko ya kala kenda mobeti mindule moko ya kala tika biso wana bakei bakomata pe likolo ya etanda basali pe loyembo me bino bobengi bango na conférence ya tina oyo elobelaki kozala ya bato baye na bango te malgré bino bosalaki yonso mpo ya bango bozena regreto bonormalize yango matondo mingi ndeko mopanzi sango koloba ke tozali na regret po ete président Kabila tirel komona biso te yakei mais sengel bandeko baneni ba ete biso musala o tozosala tozali de kobundela Congo pe bayindo banso ya Felika toyaki te tobundela président Kabila mais biso liti ezali ya kobundela nde bayindo banso ya mokili mobimba pamba te liti oyo ebandi lelo te po bato bazokanisa ete liti oyo ebandi kaka na 1960 mabe eza na bato na bana Congo to pe intellectuel ya Congo bayebi ete histoire ya Congo ebandi kaka na 60 mais avant 60 bayebi te mayenini maleka nzokande avant 60 tozana be événement ya makasi o eleka pona mission o tozana ngolelo Fumukimbangu telemi na 1921 président Kabila tangwana na yete président Mobutu na yete ba président nyonso baleki sokonani ba yete même Fumukimbangu déjà telemaki pona ko sosolisa bandeko bayindo pona ko bundela le poso moyindo alors liti wana Fumukimbangu abandaki mais lokola mikakatano ezalaki akutanaki na mikakatano lolenge nyonso nde akabaki nzoto na ye mais tanga kabi nzoto alobaki tekeno molimo ekokangama donc yango atikaki malako na ye Fumukimbangu atikaki ba prophétie mibale atikaki manaka mibale oyo esengelaki biso bayino tokoka kolanda yango le 10 septembre 1921 Fumukimbangu atikaki malako oyo ezaki lelo bandeko bayindo baza distrait na 1944 Fumukimbangu atikaki malako
Mais malako na tango batika ki yango ezalaki te po no président Kabila ya bo président Mobutu asala be président ngana so sabete. Mais malako ezalaki po ete bayindo ba kota na kati ya malako wana po ete balanda programme o tata mokeli apesi pa ya bayindo. Nde bongo bayindo tango bakokota na kati ya malako wana na kati ya manaka wana soki balandi yango nde bakomona siko lobiko na bango esike ekozala. Mais pas ces années ndeko bopanzi sango. Bomoni le poso pemba za très malin. Le poso pemba za mayele makasi. Le poso pembe alandela kabiso butu moi. Tango yo lali, le poso pembe ko lala pongite azoko étudier. Nini esika nini bayindo bakomi. Lobi pona bayindo nini koya. Nde bongo bango lolenge bazoko salela bazoko kanga banzela na maimanso oyo bongo ezoko ko sala po ete bayindo bako kolamuka. Nde sala kiete na eteni ya science. Mundele a préparé ki batuna ye. Na eteni ya religion, mindele ba préparé ki batuna ye. Ndeko journaliste pe bandeko balandi. Boyebi tango tozolo be l'église catholique. Po batu bayebite. Biso bangunza tolobaki malamu ete basango baza basali ya Nzambe te. Basango baza basali ya Occident, baza basali ya Vatican. Po soki basango bazalaki basali ya Nzambe. Lobi basango na Mbuta Tshisekedi. Ne bazalaki kote moko. Basango bapuyaki Mbuta Tshisekedi na lolenge nyonso. Basango baye ko appuyer Félix Tshisekedi lelo elongo na ba Vital Kamerhe na ba Fayulu basango bapuya ki bango mais tango yo Mbuta Tshilombo Tshisekedi azui pouvoir basango soki baza basali ya Nzambe pona nini lelo basango bakomi contre Mbuta Tshisekedi mais singele bazala pour parce que bango balibe bango bayaki na bonzambe mais tika to yebisa bino bandeko na biso mayele mabe oyo le poso pemba ya nango na nzela ya basango na nzela ya katoliki bomoni tango yo rwanzinga nku azui batemi botika bandeko bayindo total sabino mayele mabe ya basango nini basango basali nini église catholique esali na mabele na biso Afrique tango yo rwanzinga nku azui batemi bokonzi na biso bayindo ekoyi bokonzi ekoyi mwana ya roi mvema nzinga azui pouvoir tango azui pouvoir avandisi catholique na mabele na biso Afrika nde bongo akotisi mibeko alobi ete moto nyonso oyo akosambela na bokoko esengeli baboma ye apesi ba instruction alors siko mama ya mvema nzinga ye lokola sepelaki te balongola bokoko na mabele na biso ye azalaki kokende kosambela na zamba na lolenge ya bokoko siko bambolombolo bakeki kokuta mama na ye na zamba azosambela lolenge ya bokoko bakangi mama ya mokonzi bayene epa ya mokonzi yo lobaki ete moto nyonso akosambela na bokoko esengeli akufa mais toke kokuta mama oya yo azosambela na bokoko alors lokola mvemba nzinga amikotisaki makasi na kati na christianisme na kati ya catholique nde bongo akundaki mama na ye mobimba catholique wana akundi mama na ye mobimba bavandisi christianisme kolala kolamuka roi vitankanga ye roi vitankanga tango ya moni ete mabele oyo azokamba azalaki na accès na yango te po kota na mai il faut senga nzela na mindelo oyo po kota na zamba il faut senga nzela po zo mabanga ya talo il faut senga nzela mais non mais biso toza ba koloma bele mais ndenge nini il faut toza autorisation et pas ba paya o ba ye koya habito faut to telemela bato faut to bundisa bango ya vitankanga azui babundi elongo na ye moko na kati ba kote tumba ya ko bundisa le poso pembe mais mundele oyo alobaki ezayelaki biso bonzambe babomi ya vitankanga bakati kingo bazui kingo mutu wana bazui yango bake kosalela ngo messe na Luanda bango ko basali ya Nzambe wana katoliki tangu so bandeko bayindo bayebaka te to pusani moke yaki mpavita o président Kabila lobaki te ya za descendant ya yaki mpavita ya mfumu kimbango Mbuta Lumumba pe Mzee Kabila yaki mpavita zalaki elenge mwasi ya mibutuku mibale 20 ans ya pamba elenge mwasi ya 20 ans azwaki mobali ya mutute ayibaki eloko ya mutute mais ateyaki sango ya tata keli likolo na se epai ya bandeko ne bayindo mais le poso pembe catholique sango Laurent Delic na Bernard de Gallo bango mibale bazuyaki mpa bakangi ye babeti ye fimbo batiki ye lolenge babotela ye alo babetelaki ye na fimbo nini bikeki ya mbila singa moko ezalaka basende yango nde babetelaki ye ti bakomi na niveau ya kozwa moto kotumba ye elongo na mwana na mukongo wana basango toye na periode ya mfumu kimbango
Fumu Kimbangu aye kotea sango ya tata keli likolo na se. Et pas bande kone bayindo. Kaka mindele catholique wana olelo batu bazo komisa catholique. Kaka catholique wana. Bakoti makita catholique na protestant. Bakoti makita basali manso. Pour te bakanga Fumu Kimbangu, voire même bakomi na niveau te bakanga Fumu Kimbangu ba pendre ndenge basalaka mutu na bango. Mais lokola Fumu Kimbangu azaki o azalaki manso mindele basalaki bakokaki te. Nde salaki ete soki bayoki mboka nyonso Fumu Kimbangu koleka bakoya babomi batu nyonso ya mboka. Alors Fumu Kimbangu atali te bato nga na yaki pona libérer bango. Mais boni bakomo kufa lisusu pona ngai. Nde salaki Fumu Kimbangu akende komitika. Ake komitika pa le poso pembe 30 ans na boloko ndeko na ngai journaliste. 30 ans na boloko Fumu Kimbangu. Sans komona bana, sans komona bandeko na ye, sans komona nengwa. Tie azongi na mokili ya molimo basango. Toye awa na 1960. Tozu indépendance 30 juillet 60. Kaka basango wana elongo na batu na bango mindele o bazana ete na politique. Basali maso bakaboli Mbuta Lumumba na Mbuta Kasavubu. Bakaboli bango po ete bamona ke Mbuta Lumumba za éveillé. Basali tout ba récupérer Mbuta Lumumba babomi ye. Tango ba beti masasi ba monike kokite bazi bakati mike wana basango bakati mike ba monike kokika rate bazi ba dindisi na tono ya sud caustique Mbuta Lumumba dile la za na cimetière. Alors réunion oyo ba bomela ka Mbuta Lumumba et salamela wapi na l'air d'ame na lingwala. Toye na période ya musée Kabila. Ngunza une minute. Toye na période ya musée Kabila. Musée Kabila yepa yeka na même idéologie ya Mbuta Lumumba. Réunion au basalela ki makita po ete babo musée Kabila esalamela wapi na protestant yango tozo yebisa na bandeko ba intellectuel baye ba mo o ba bengi indépendance ni koloba nini bonsomi ni koloba nini pamba te senge baye ba ete wuta 60 ti lelo moto moyindo azwaki nano bonsomi te lokola to bandaki na esclavagisme et colonialisme si maintenant na 60 tokoti na néocolonialisme yango président Kabila bundisi néocolonialisme tito comme le 24 janvier 2019 ndebongo Mbuta Kabila président Kabila 4e président on Fumu Kimbangu alobaki ndesiko alongi bitumba wana somi ya solo tata nde sika siko bandeko bayindo bazaki diba esengeli siko bango bandeko bayindo batuna nde pai na biso bangunza oto lebeki likambo ya prophétie po ete to expliquer bango siko prophétie yango matondo ngunza tokosongela bino po bo expliquer prophétie yango ngunza nzomosi nalingi tokenda na même ordre d'idée sika touti na ngunza timba bango balobi bazena regretter mais bino moi kandeze vous êtes déconsidéré catholique azena plus de valeur. Babeti singonga na tunaki yango bangunza yena yambaki mbaleleki babeti seri bangongonga pour président Kabila kenda babeti singonga mokolo ya mine mokolo ya mitano balekisi mokolo ya motoba mokolo ya sambo ezalaki yenga bato wana bakei na église catholique nzoka nde tango catholique atelemaki bino bangunza bosakaki tomoni bino koloba loba mabele oyo loba bosali bisibu ya lolenge na lolenge mais la grande surprise bato wana bakei kofukama ata moto moko ta assista bino tango bino bokanisaka bato wana bino salaka bino regret bino kanda bino mawa motema pinzoli to lolenge kani matondo mingi mopanzi sango ezali na ngambo moko ekosalaka pasi pe regret bozali koloba pona nini pamba te boyinga ezingeli bayindo makasi koleka nde ekosalaka biso pasi boni tata oya yo bazwi mbeli babomi tata na yo batubi ekonga mbeli akufi kaka mbeli wana yo tiango na kingo na yo obandi kotambolaka nango pona kolakisa bato keno oyo mbeli baboma papa na ngai oyo mbeli batuba nango tata na ngai siko moto ya boma tata na ko akozwa nani siko zoka lokwa bololende ko na ngai abitala zoba oyo mbeli kaka totobola ka tata na ya kufi yango pe aza ko salela azomona ozoba pe azoseka na ye ndenge moko pe pai na biso tozo komona keno esiko babomelaki bato basalaki makita pona koboma Mbuta Lumumba bozo kende ko vanda kuna boza ko sala losambo bango ti bazolo bakaboboto bondeko lokutana se motima zo sekatala banyangala kata bazoba oyo bayawa boy elingi ko baete Mbuta Lumumba te sika aza kuna aza na réaction moko te ko sala azotala lobi
eza lokola tata oyo aza kolela koko na ngai akenda likambo bo naza kolela kosala nini me bakosi abikatisa na ngambo oyo boye siko koko wana soki tokopesa tandakisa ya mwa malamu omoni tango bato utaka na poto yaka awa boye pai na biso soki ekomi na banana to na mwanda nini esalemaka bakozwa ba capitaine to bato bakumbaka masuwa wana bakozwa oyo baindo basala nini bakende kokota ti kuna na haute mer pona kozwa bato wana eya kokota na mai na biso to na mabele na biso eza pona nini parce que bayebi ete babomaka babebisaka oyo nyonso milimo balonaka na océan wana alors bango soki bakoti na masuwa bango moko ekozala mwa mindondo noki te masuwa ekoki kobaluka tosala koboni tobengo be bango moko bakumbaka masuwa na bayimboka baya kozwa yango bakotisa pamba te milimo ya bakoko na bango moye tomboka ekozala te elobi siko bana na biso kaka nde bazokota siko soki ata masuwa ngo tobalusi na bango moko basali nini bakei ndenge moko pe na catholique azali oyo tokoki koloba lokola jumelle ya ba impérialiste baza ko kengela biso awa na makambo ya bonzambe na makambo ya politique bavandi lokola bato mo bayebi eloko te boyebi yango bandaka la tanto zaka nano bana mike okomona ozokinomela komino bazotuna tubela osalaki na bomaki moto boye na lokotaki jamais esika songolo babi nzambe alimbisa yo tata mwana kende kosambela bazongi na sima makita mopanzi sango wana za na diama ya dikara bokende kokanga ye mais okendaki koyebisa mabe na yo nyonso epa ya mosali ya nzambe oyo azali kosola na nzambe naza na diama na lokotaki diama naza na likambo songo na bomaki moto mais lobi baye kokanga yo wana nde mosali ya nzambe te alors bandeko na biso tango baza kokende kuna na katolike balobi keno toke kosala losambo mpona mbuta lumumba kuna baza koseka biso toke kuna na protestant kuna mpona kosala losambo mpona musée Kabila baza koseka biso mpona nini pamba te eza ba organisme oyo babongisaki kuna epa loposo peme balobi katolike talaka likambo muta kosimba te eza mobeko mobimba katolike ko simba ete eza mobeko mobimba protestant ko simba ete pona nini bango nde bazali mitu oyo babombi mabomba mi ya ba religion bapaya bayaki nango awa pona nini pona kokonza kabiso alors mbuta lumumba esika azali eza kosala ema walobi pona nini baindo baimboka bayebi ngai te baza kokende kobelela ngai kuna baza komela kominyo esiko nga na lingaki te babomelaki ngai ndenge ndeko mopanzisa ndeko ngunza bauti koloba awa kobanda na ya vita kanga bakati mutu bazwi mutu wana bake kotia ngo na likolo ya mesa na Luanda baza kosepela baza komela ba 20 yaki mpa vita ndenge moko na mwana kutu bebe ya 3 mois na Mukongo mais alobi ke no atanga iboko boma botika ta mwana muki poza na likambo tabi na mwana na yo na mobali na yo toza ko boma mosali ya nzambe azali ko tumba vivement mwasi aza ko kufa vivement boye ignorance ya peuple na tango wana to yesu na eleko yo ba katoliki na protestant bazaka keloko moko tata na bango christianisme kuna na Vatican bakaboli yo kende na ngambo yo soki balingi bakima kuna protestant yo kanga bango soki akimi na protestant yo za na bana lokola ba nzambe mabe wana ba sango na bango ya mabe wana nde siko bana ya protestant oke na catholique ye pas no ya ebana ndenge to mona kaka bralima ye asala ka primisite na primise kuna soki na omela primisite okomela ba koka okimi pe kuna na inibra na komela skole te okokuta ba jino ezozela yo kuna wana nde bana na bango ata soki mama boy okimi na bana lelo pe soki tozomona pasi ndeko na ngai na ebite soki toloba nini peuple congolais sika boza kolanda biso na moindo bolanda lisusu loposo pembete na ba système nyonso na molimo nde obomoni religion chrétienne eyo kamba biso awa na mosuni nde système politique baza kokambela biso awa soki tokokima mwa moke omoni ba organisme na ba sikoyo mike basali OMS FMI wana ndazo kengela makambo etali misolo lelo yo Félix Tshilombo akoti peuple zolobani le peuple d'abord tolingi social mais babosani eke il faut biso moko kola tokoti na bosomi tombizwela en charge biso moko mais ce que tolobika ke no papa Félix peuple tata lobaki le peuple d'abord eza kotia mutu pasi pamba te sika ko vanda lobi peuple d'abord bongo siko peuple ngona kolesa ndeni pendant que pona kozwa mosolo esengela def ce qui ko defa wapi tikana l'action likambo moko ozali complot ya mundele awa bakomi la marque de la bête 666 marque de la bête 666 si ko total ba organisme eza na kati ya marque de la bête yango eza buku ngai te moto na sali na page 40 soki boko pesa ngai nzela na tanga moko boko ko tanga ekotungisa te to bopesi biso to tangi ekotungisa te likambo te botala mosala oyo Banque mondiale na FMI asalaka
botangeli biso na eteni oyo sima nango bokiti botala mosala oyo ba organisme yango mibale salaka botangi awa bongo sima nango bokotela biso lisusu pe mosala ya OMS asalaka awa na to bandeko bameka kososola mwa muke bongo to limbola susu mwa muke matondo bandeko la marque de la bête 666. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international, dirigés respectivement par un Américain et un Européen, ont pour le but de contrôler les finances du monde en général et du tiers-monde en particulier, de maintenir les nations du monde dans une dépendance financière permanente en imposant des programmes d'ajustement structurel avant tout financement. Point. Okay. Ils réussiront à imposer leurs marionnettes à la tête de chaque pays pour servir leurs intérêts. L'entendement est le charge d'intérêt de rébellion pour chasser du pouvoir les nationalistes, cas de la RDC et autres. Okay. Oh là. Ngunza oyo biloko bino moko bobimisha ngona simanda kotena buku ngana komakate buku ya mwana mebo akapena mwa biloko mike uiri ntiruka mama boyebi esengela za boyebi bisika nyoso tangira biso malamo. Directeur de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a dit pour achever le plan d'un gouvernement mondial, il est nécessaire de doter de la tête de gens leur individualisme, la loyauté à leur famille, le patriotisme nationaliste et la religion. Ok. Ngunza bolimbola na ino po epesi bato mwa zigzag na mutu. Omoni lelo yo mokonzi na biso ya mboka oyo akoti sika esengeli alanda penza mingi sentiment ya population te parce que peuple asa komi mingi na boyinga makasi yazo talobeli bumu na ye mais ayebite mokumba oyo mokonzi ya mboka azwi eza mokumba monene siko na tango ya boye Banque mondiale na FMI bango batu basimbaka mosolo même atako futa batu Banque mondiale nde apesaka na FMI bango batu bapesaka motu ya to salaire obino boko iko sona ba fonctionnaire kasi lokola lobia wa lobi ke no la Banque mondiale et le Fonds monétaire international nde wana FMI dirigés respectivement par un Américain et un Européen ont pour but de contrôler les finances du monde en général et du tiers-monde. Tiers-monde yango afeli kana biso ti mabele na biso baindo de tiers-monde babenga en particulier de maintenir les nations du monde dans une dépendance financière permanente en imposant des programmes d'ajustement structurel avant tout financement. Donc bango nde manaka nyoso ma nyoso bolingo sala ko la makoki ndenge bandeko na biso lelo na poto bazali alinga bimisa mbongo siko bomba batu olingo sala ngoni te nangi natinda na kisasa ndeko habité bango mo bako sala ba besoin nyoso okokuza na difficulté ko tinda même makoki et pas ina biso pe ba konzi ya mboka lolenge moko ceux qui alinga senga mbongo parce que mutazo gérer mbongo zali Fonds monétaire international na Banque mondiale batu bazo gérer mbongo biso to sala na biso ko mbongo te bolingi bosa to futa basoda bako futa ba combien yo lobaki na kopesa $400 mais bango so babi niet 400 wana te to kotindela au moins $50 $50 ozana loko osala te mais ceux qui sont prometaki déjà koko so ekoti pona nini financement batu bazo gérer finance eza bango tango to kitia balobi nini ils réussiront wana siko les deux structures wana Banque mondiale na FMI balobi ils réussiront à imposer leurs marionnettes à la tête de chaque pays pour servir leurs intérêts, l'endettement et les charges d'intérêt, des rébellions pour chasser du pouvoir les nationalistes, cas de la RDC. Ba marionnette nde bazali ba impérialiste balinga kotia. Ceux qui ba bikaka moi non azali mona mboka nationaliste. En tout cas, azal l'homme à battre. Bakoki koti ke la taka mukete. Ngunza mbile photo katabino muke po etandeze ngonga basé ko sala biso déjà pression. Mais yango mokile ko linga kabino mingite. Mpo nini bosukeli te na bonzambe. Mpo nini te bosukeli na kombo ya tata e soko ndenge ni bokoki pe bosala ya bino ata na Kikongo ndenge église okimbangiste asala suka na ye na bonzambe. Mpo nini bino fobo simba FMI Banque mondiale eske wane baleni wapi na bongunza. En tout cas toujours tant tikali soko na moi 6 minutes wana 2 minutes to zonga e pa ngunza timba. Mpo nini bosukeli na bino na maye matali bonzambe te. Bolingi bokendali susu FMI Banque mondiale butikela wana ba politique te. Ma tondo mingi na motuna botuni ngai pe soki na kokai kotuna kasi bozali na yanote
boni boni catholique asuka ki na bonzambe te akota ki pe na politique yango nde tokamo. OK elingi koloba ete molimo soki azokamba mosuni molimo nde azali na eteni ya religion ye azali bonzambe molimo azali bonzambe nzoto yonde mosuni esengeli molimo na mosuni batambola nzela moko soki molimo akotambola ona ene ngambo mosuni ona ene ngambo boza susu bato moko te esengeli molimo atambola na mosuni nzela moko et puis molimo wana azala molimo identique kaka ya nzoto wana mais soki molimo akozala molimo ya ngulu ya kotambusa nzoto ya moto ekozala malamu te pamba te moto sikoyo akozala na ezaleli nini akozala na ezaleli ya bomoto te akozala na ezaleli ya bongulu pamba te molimo ezali kokamba ye ebalani te na nzoto ya mosuni oyo wana elingi koloba ete epai na biso pe religion esengeli etambola bomoko na nini na politique bolobi ke no poni tokozala kwa l'église kimbangiste te motuna no eza malamu mingi tomeka koyanola pe nete na église kimbangiste awa po ngana za ndeko ya église kimbangiste te pona kotasi na bolamu ete o ezali histoire ya église kimbangiste bandeko baza na livre vert na ndimi te pe bazalaka bango nyonso pamba te buku oyo po moto nyonso azali kimbangiste po azwa yango eza mwa kokoso mais bomba mingi moto bakoma papa diangenda yeyo awa diangenda kutima eza l'histoire du kimbangisme biso te tokomi mais tokosuka na bonzambe ndenge nini ndeko nanga tosuka kaka na bonzambe pamba te bango moko na église kimbangiste baza na ignorance pona ni baza na ignorance Jean-Marie Vanep ayebisaki bango malamu ete mais bino église kimbangiste eza kopesa biso pasi pe mama mingi na mayenyo boza kosala pamba te église kimbangiste to kimbangisme ezali une petite religion te ezali une grande religion au même titre que l'islam, le judaïsme, le bouddhisme nayebi te soki batangaka christianisme balobi christianisme o biso toye nango mais biso batolakisaki bino o bozo ko apprendre biso ne toyelaki bino yango mais soki bosekarte na fumu kimbangu bakeno Afrique ko s'en sortir te Afrique ko s'en sortir te kaka na makambo ya bonzambe to na makambo nyonso likambo te tokotanga te namoni soki bokopesa biso ata mwa minute to botanga mais papa diangenda nde a compliqué prophétie na bino te po ye motalakelaki RDC bino tango bosakoli ekoi pamba te papa diangenda po balobi papa diangenda lakelaki RDC 4 hommes président 17 kozala ya malheur bino bokoi na wana kokosote en tout cas to komi na biso na wana ezali lokuta makasi ya koloba ete papa diangenda alobaki ete 4e président akozala mwa kokoso akosala 17 ans wana ezali kambo ya lokuta bato baza koloba wana ezali kaka makanisi pamba te papa diangenda même ata na prophétie yango ya fumu kimbangu ye pe tan mosusu azwi yango sima po batikaki ye mwana moke azalaki mwana moke mais lelo soki pasi pe ezali mingi charge ezali mingi na église kimbangiste parce que église kimbangiste na kati ya buku oyo bolobi ke no lelo ngonga esi eleki na kati ya église na kati ya buku oyo na page 14 baza koloba yango ye moko papa diangenda alobi ke no bakoko na biso bayebaki nzambe avant mondela ya mais bozo memela na kati ya buku eza te ke no biso nde toza nango na kati ya buku balobi ke no mais bonzambe obino bomemeli biso bakoko na biso bayebaki nzambe boni bokotiela biso yezu en tant que intermédiaire ya koloba ete yende azali intermédiaire na biso epai ya tata mais soki okende église kimbangiste moto atindaki fumu kimbango nani yezu mais oye na buku oyo bango baza koloba ete te biso bakoko na biso bayebaki yezu te même na banzembo na bango bayembelaka yango bongo ndeko na ngai boni okoloba ete église kimbangiste papa diangenda alobaki ete 4e président nayebi te soki ozwaki yango wapi 4e président kosuka yo tangi 4e président mais bino bolobi ke noto suka ki na 3e président yo moko susu mosako lolobi susu te 4e papa diangenda lobele 4e c'est que 4e ezalaki papa Kabila bopesa numéro ya contact kaka bandeko na bino bangunza balobaki 4e mazalaki te continuité ya pouvoir bangunza ya fumu kimbangu to bangunza ya wapi tokomi na suka bopesa numéro ya coordonnée to suka na ngunza matondo mingi biso tozali bangunza ya fumu kimbangu bangunza bakoloba wana azali ngunza te tango mosusu azali évêque azali pasteur mais biso bangunza ya fumu kimbangu babi bangunza fumu kimbangu tozali na boyebi mokolo musubo luka pe banguza wana toyebi te balata kalolenge kan soki balata ka pembe bayebi bango mongo tina pembe tokobengisa bango na malaka matondo mingi kasi mingi koyoka bako bando benga fumu kimbangu simo po ete wana nde banguza siko ya simo mais biso zo banguza ya fumu kimbangu matondo mingi biso numéro na biso pona kozwa biso bokozwa biso na 0900 69 61 57 topé bokobenga biso na 081 401 38 59 wana nde numéro na biso soki bokobenga biso bokozwa biso na ba numéro mibale topesi bino wana
Ngunza timba makambo ya ntina eumelaka te soko ezalaki bato bakolobelaka biberu tala bakopesaka bango ebele ya minute kasi biso makambo ya ntina bakomi kotia pression bino na église ekimbangisa en tout cas tokomi penza na suka Ngunza nzomoshi Ngunza ya mfumu kimbangu mabimisi mokanda ya église ekimbangise na tuneli ata bango na nzila na bino bowelaka nini bango bapona na bango spiritualité babikisa bato na molimo po tobungisa spiritualité mais bino bolingi politique trop matériel laissez les morts enterrer leurs morts biloko ya mosunyeze na ntina te bino bokangemi wana spiritualité boze kokoka te en tout cas na mwa minute mibale po tokomi penza na suka matondo mingi ndeko bopanzisango pona oyo eta l'église kimbangise biso l'église kimbangise toza na lie moko te tout d'abord l'église kimbangise eza église bango kolokombo te Ngunza kolokombo poka na bana te mais est-ce que l'idéologie en fumo kimbango bazanango te wana eza mouvement de récupération église wana ezali église ya mesepektion na papa diangenda d'ailleurs ozobenga ngo église pamba te biso na kata religion église ezalaka te biso na religion africaine toza na église te esika nyonso okoyoka bazobenga église mais eza église chrétienne soko okepa baarabe jamais oyoka komba église kuna baza na bamosquée soko okepa baasiatique kuna baza na badojo ozomona mais tant que l'église, c'est que l'église est chrétienne. Alors, biso toza na bilongo na biso toza na bavula na biso. Donc makameta l'église kimbangise vraiment biso na bango toza na lien moko te po bango baza ba chrétien. Biso toza ba kimbangiste authentique nde biso. Biso ne bangunza mfumu kimbango. Oyo mfumu kimbango alaka kiete na eleko ya mine. Moi minute mibale topesa kibino badokenda na suka bopesi ba coordonner tout cas bon ibango bazana nsonga nzila o bazola sabayino nzila nde bongo biso tozali Ngunza ntima makunza soko belingi boza biso bobengi biso na 085 027 67 48 085 027 67 48 matonomi Matondo bandeko balandi en tout cas to bendi penza suka ya manaka iye tolobi bolanda biso désormais na VUVAMU TV 2019 numéro yeze affiché na se etandona bino bokomela biso botinda ba video botinda mituna soko pe bolingi bangunza ye esito yambi bazonga lisusu mpo ya kopesa pole na mituna na bisika ye bino bomoni batiki molili bokomeli biso tokozongisa po tolobi tango ye bangunza mfumu kimbango bakotangobola elongo na baindo bola muka mpo ya kopesa sango ya pole ye bayenango po na lobiko ya loposo moindo soko manaka ye kolobelaka bibelu ekolobelaka mikongo pe bolumbu ya basi bazé na lisungi pe bazé na ntango ebele bososola mokili ya libebi soko bapesi yo lipamboli ekozwa te kasi soko bapesi elakeli mabe ekoumela te etui bosufri tokabwana mpo ya mokolo mwa lelo soko bolandaki biso na lolongi elongo bani bopesi matondo mingi na équipe technique ya bamwangisi VUVAMU to presse VUVAMU biso tolobi kime mfumu kimbango balongo pe bankoko ezala na bino tokutani pona numero misusu matondo mingi